MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, la MIFA. Des jours passés dans cette vidéo, moi sur doute, il y a l'Iwa et Louison. Ils ont abandonné comme la kingai, puis batinde la kingai. Programme il y a enterrement tout à matama. Donc avec ce que j'ai là, je peux confirmer que Louison aza kukufa. Donc vous partagez votre de la bande de oyo ba monaki mutu ko poster na compte à Louison boye ba ke Louison tika mwasi e cause à la payer. Pona bato yo zaki inquiété netinga koyoka ke ba kotumba Louison ils a mo blo côté ba doute parce que j'ai maintenant ma solo retomber dans la culture na bisoté non seulement ça. Nande ba no linga bakene na matanga mate adona pose de production please. Et donc tous avez na crainte tout mon eka net que non effectivement bazoko sabiso. Mais je peux confirmer que Louison n'est plus de ce monde et Louison est là à jamais dans nos cœurs. Programme des obsèques na la Sabino ou na oza nango avant hein yango yo na grandir yango hein photo na mo panzi au fait. Voilà. Programme des obsèques, vendredi 24 avril. Donc vendredi à semaine prochaine, les lots aux non ça l'émission au samedi le 18. De vendredi à semaine prochaine. Ah, excuse me. Vendredi 24 avril 2026. Veille mortière à partir de 21h jusqu'à l'aube. Lié, Église les moissonneurs de la foi, 6 sur 116 avenue de Terrefort. Et code postal les alliés 33 520. Bruges, français comment passer? Bruges, voilà, Bruges, B-R-U, il y a Mounene, G, il y a Georges, ES, Bruges, voilà. Donc, pour na bateau, vous avez besoin de matanga à Louison, vous avez besoin de bande la wapi, vous avez besoin de numéro ya nani, programme yango va publier, bâtir on a réseaux sociaux, donc tout le monde peut partir. Bino bozana pour saboter de la grâce mbizi ye mutabana ko luka bisika matanga ezali oyo abane ko lubakeno lizo kufite famille ba mitema mabe grâce mbizi programme bimi. Donc yango yo et na bandeli vendredi le 24 de vendredi la semaine prochaine le 24 avril. Voilà, le lot samedi le 18. Veuillez mortir à partir de 21h jusqu'à l'aube. Lié église les moissonneurs, bolou église les moissonneurs de la foi. Et ça na adresse ezali 116 avenue de Terrefort. OK? De Terrefort. Voilà, on habite Terrefort. De Terrefort. Mabila makasi, hein? Terre on va terre et puis fort on va fort de Terrefort. Avenue de Terrefort et poste code postal les alliés 33 520. Bruges. Na S na suka yangwana et samedi le 25 avril 2026 et à partir de 9h30 10h30 donc 1 heure de temps, dernière visite avant le départ pour le cimetière à la pompe funèbre. Donc Louison est mort. Et lié maison funéraire Bordeaux. Et numéro 20 rue Georges Bar. Postcode 33 300 Bordeaux. 33 et puis 300 Bordeaux. Donc voilà samedi de 9h30 à 10h30, dernière visite avant le départ pour le cimetière à la pompe funèbre liée maison funéraire ya Bordeaux. Adresse Ezali 20 Bobo Widius rue Georges Bar 33 300 Bordeaux. OK? Et puis 11h juste 11h juste à 11h30 cérémonie de la crémation.
au cimetière de Sénon. Saint-Paul de Sénon, 6 sur chemin d'Artigues, 33 150, Sénon. Bain de consolation à l'église Le Moissonneur de place V. Mortier et Rosala. Des places bien en consolation Rosala. Et voilà. Donc, bain de consolation à l'église Le Moissonneur de la Foi. 6 sur 116 avenue de Terfort. 33 520, Bruges. Bruges. English. Donc, c'est ça. Programme, il y a matin à l'uso yangwana. Bino oyo bozaki na besoin ya programme. Et numéro de na moni bachete, hein. Bon, je crois, l'adresse est claire, hein. Ezali claire, précision ezali. Na babenga ngonin. Na fiche na moni numéro de téléphone te. Ndenge ezala bache numéro, moto benga. Abenga, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y en a pas. Mais je crois eza clair. Et bokoki koleka par rapport à nos programmes de Boyokeli. Donc c'est un peu ça. Paix à son âme, notre bien-aimé. Que dire? Mettez mes arrosos que ça lui passe. Tout ça là, il s'agit d'analyse. Tout le baki auto koloba. L'homme n'est pas maître de son souffle. Ils ont confié dans les circonstances à Koufeli. Et sincère condoléances na famille pe na batunyo so banda ko linga luison. Pe courage. Et ngana yo auto tikali to milengele parce que lobby to koma lokola luison. Puisque nous sommes des pèlerins sur la terre, dit la Bible. Toza éternalité na sena moy, tôt ou tard au kufa. Même moi qui vous parle na okufaka. Malgré qu'on a vivre longtemps, nous avons 20 ans. Et na okufaka toujours. Après ça 20 ans, na oza mouei. Hein? Soyez sur mes ongelités parce que c'est fort possible avant ça 20 ans na sur mes ongela. Oui, oui. Pour moi, les gars dans 10 ans, ils ont né ils ont compliqué. Et puis du coup, ils sont retardés sur tes bonnes dimelanga. Bon dimelanga, j'en parlerai. Naba mikolo zoya, mais c'est important de mentionner parce que toujours le bien assuré liwa, ok? Bible zoloba mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Cela veut dire quoi? Yo o moni muninga kufi. Ezali moment ya babenga on une interpellation. Conscience na yo fozo nga muto. Obana kokanisa ke tande bat bakamwe non arrêtez. Luison to zagine lobby. Oh, attendez, Luison to sola ginae. O mais Luison, mais lelo Luison kufi. Lelo Luison ya kufi na ba circonstance o kufi peut-être lo bakino bon après tout ezab ami bomaki. Ya na bat bazo kufi na ba crise hein. Alale à la mugite. Alale à la mugite donc ami bomite a kufi. Et comme la yo, et comme la mususu. C'est ça. Tomi lengele. Ce coup na bana mike ba kufa na ba crise. Moi on est par oui. 17 ans s'il vous plaît. 17 ans. Ça les crise à kufi. Donc et comme la yo, et comme la nga, et comme la mutu nyonso. Tu ba ozo ba disposition malamu. Ndenge na loba après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre. So za mutu oyeba ki nzambe, pe otosaki, olinga ki repose à garantie. Mais si vous avez un repose à garantie après la mort. Ah oui, ok, n'a des tourments. C'est pas moi, c'est biblique, c'est la Bible qui l'a dit. Donc c'est pas tout le monde qui repose en paix. C'est important lobby. Soko kufi, ozana kisika kimia. Et du coup, bana ko préparer kimia na lelo na mokili abatu. Tina robomana ezate. Bato barando surtout. Bato ya barando. Tina osala na mabe ezate. Ya kufinga na ba ya mama ya batata. Parce que si on coupe na lisumu au monde nzambe te oyo to sala to pe bo sala ka wana to yebi yango ke no ezamabe donc du coup so il loué ko kuto na eta wana c'est pas bon ndimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi Seigneur veut simplement dire maître. Tant on ndimela Yesu comme notre Seigneur, cela veut dire aux autres numéro la maître na yo yo comme disciple, un disciple adhère au comportement de son maître. Donc, ce qui veut dire, il faut bandasko ko mboate ba panayi. Ya omoni ba benga ba chrétien ba chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Mbali boso ba benga ba disciple ba chrétien zaki na Antioche parce que ba constata ki ba no ko ressembler Yesu.
na koloba, na misala, na ilobeli, na kolata. C'est ça être chrétien. Sali mabe limbisa, sala bolamu boya mabe. C'est ça. Donc, dimela yesu ya po bongisa lobi na yo. Que Dieu vous bénisse, partagez. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tukomindela santu lisekwa na yo tukominde balongi nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus